Mbote na bainyoso bulanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisika nyonso bozali, j'espère que bino nyonso boza bien na bandaku elongo na mabota. Biso ça va bien na ngolu na nzambe azobatela. Merci na ndenge bozwaka temps na bino ya kotala belema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino nzambe na lola apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Vraiment merci. Nzambe na lola ayeba na ko pambola bino, ayeba na ko bakisela bino ya ebele koleka. Voilà la famille na vidéo na biso ya lelo. Eza eloko moko simple oto yeli bino ndenge nini okoko sala matungulu tangawizi pe ai na yo ya poudre. Alors toleka na vidéo na biso pour na préparation. Voilà la famille ndenge tozomona awa naza matungulu nanga ya rouge, naza na tangawizi nanga et naza na ai na ngai. Donc oza obligé te ya kosalela matungulu ya rouge, kosalela matungulu ya pembe, mais nga na préféré ou soit na préféraka ezala oyo parce que na yoka na omona oyo eza vraiment na pimbo moko boye ya makasi. Alors to banana na ko préparer oyo ezali biloko na biso na banina na oyo ezali ai na nga na ko banana ko longola yango ba poso avant na leka na étape mosusu. Voilà. Et wana na sisi ko longola ai na biso ba poso na sokoli yango. Et na komi na étape oyo na ko kata yango. Pona nini nazo kata yango parce que ai surtout obomoni oyo eza vraiment bambuma ya minene e wumelaka makasi pona ekauka. Alors soko kati yango boye eko faciliter yo pona ekauka noki. Et to silisi étape na biso ya ai to komi na étape na biso oyo tozo pe ko préparer matungulu na biso. Donc na lobi choix eza yo ozo obligé te osala matungulu ya rouge, mais nga na préféré oyo bien na préféra oyo so na osala poudre parce que na mona o vraiment ezalaka na pimbo moko ya makasi, mais choix eza yo tozo longola ba poso. Donc awa nde to longola ba poso to longola juste poso ya likolo po oyo e lokole ko koma longo ya poudre eza lokwa te tant to tchaka na biloko ya kolia olobi o il faut na longola lisusu oyo ya li couverture wana ya likolo po msusu eza makasi na munoko non awa okoyoka makasi moko te. Donc toko waste lo côté we not gonna waste anything here. Tozo longola kaka poso vraiment oyo ya likolo pena ya likolo et to silisi kolongola yango to sokoli yango. Donc à chaque fois to silisi to sokoli yango et na kokata yango. Donc na préféré ko sa la maboko nanga au lieu na ça la chopping board pour na maboko eza facile naza vraiment na contrôle ya mesure oyo na lingi e kata makeso ki na saleli chopping board wana ko oko sa la chopping board soko lingo kata ngo olingo kata ngo ndenge mususu na sens que peut-être olingo kata ngo ezala rondre te olingo kata ngo ndenge mususu ko sa la chopping board, mais nga vraiment na préféré ko salela maboko na nga pona naza na contrôle nango vraiment bien. Voilà. Donc c'est ça. Et tosilisi ko sala o ezali matungulu na biso to leki na étape na biso ya osala pe o ezali tangawizi. Donc méthode oyo ya kokomisa biloko poudre eza pe vraiment très bien pona ezo permettre moni un mois ezala kozana biloko musu na ndako omoni onde tshemso komo obeba omono bwaki yango. Mais soki méthode oza vraiment na moi méthode oyo ya kokomisa biloko poudre ça ke obanda obebisa vraiment biloko mingi te omoni elo mususu tant omoni ngo karelingo sala nde tshiko banda obeba boye okomisa ngo poudre e okoki ko utiliser ngo na façon mususu. Donc c'est ça ezo sa biso pe to balobani to économiser to yeba moi ko batela biloko le to boaka ka biloko pamba bongo. Voilà awa na paloli tangawizi nanga comme na lobi eza biloko tozoni ke eza te ke olambela ngo oyo kama kasi ou bien ndengini to silisi to sokoli yango et to komi toujours pe na étape na biso oyo tozo kata yango. Donc nde na expliquer ki na ai eza pe ndenge moko tozo kata yango parce que tala tangawizi nde ezaka vraiment munene bongo. Donc so otiki yango bongo e ko umela pona ekauka. Donc tozo kata yango pona ekauka nango facilement et umela pete et pe ça peut donc ezwa batan ebele te pona kokauka. Donc c'est ça ya wana raison eza ke tozo kata yango. Donc kata na ba dimension oyo omoni ki ekozala facile pona yo kokauka. Et voilà bilo na biso nyonso yango yo
to préparer yango to sokoli yango et to comme une étape na biso ya kotia yango na dehydrator. Donc pour la bande ko bo tuna ka soki na za machine o no te na osala ndeni ko sala na four na Afrique coûte eza bien parce que mo ezalaka makasi na Afrique mo ezalaka na makasi et ko kauka nango très bien na moi. Soki oza na Europe oza na machine oyo te okoki ko salela four na yo mais température ya C pona ezikisa biloko na yo te soko ti température ya makasi biloko na yo ekozika. Et voilà awa tozo tia yango tozo classer yango pona totika yango ekauka nango ezo dépendre pe même ba machine oyo ezalaka machine na machine eza na capacité na yango nyonso te ke kausaka ndenge moko nyonso te ezwaka 2 heures du temps nyonso te ezwaka 3 heures du temps ezo dépendre na capacité oyo ya machine na yo ezali mususu ezalaka 600 watts mususu 250 watts mususu 350 watts mususu 400 donc ezo dépendre pe na ba moyen na yo ezala nango pe cher te. Donc so okoti na Amazon omona ye mususu ya ba partir ba 40 livres 50 livres 1000 livres 1000 livres 200 livres, ça dépend ya ba moyen na yo. Donc au continent na Amazon otali okomona. Et voilà la famille awa sikoyo biloko na biso ekauki et tozongi sikoyo pona to compléter vidéo na biso ya mokona lelo oyo eza matungulu na biso ekauki boye ekauki bien et oyo eza ai na biso et oyo eza tangawisi na biso. Matungulu eza kaka oyo tukausaki mais ai na tangawisi na bakisaki ndambu oyo deja na salaki nango ya kokauka avant na laksabino oyo eza na vidéo. Et oyo to comme une étape na biso sikoyo ya kokomisa biloko na biso poudre to bandi nanu na oyo ezali ai na biso. Voilà to banana nu konika oyo ezali ai na biso to bandi konika. Et moi na ebité sona benga ngo moi conseil moi astuce pona makambo etali ba pareil. Soko za na appareil na yo yebi keza vraiment na koloba ba watch ya makasi te puissance ya makasi te kozala te ke bando tchaki yango ezo tourner plus de 30 secondes non ebebisa la machine. Omona machine na yo ekobanda ko chauffer et ekokufa noki. Donc bon mona ngandenge na zo sala awa na tie na fini esali na tomboli liboko na ngesali lokolo ezui pause pour même ba machine oyo ezalaka eza na puissance ya makasi bango moko batia yango déjà peut-être que esali yango moko ezui pause et continue esali ezui pause et continue. Et voilà awa tozo checker totala soki ni ai na biso enikami bien. Donc moi muke na partager na bino soko zo tiande ti ba machine bozo tia bando tiakia tini no komi poudre o mona ke machine no ko umela mingi te ekokufa noki. Voilà to sisi konika et tozo tia yango na passoire na biso to tika yango wana to continuer nanu ko silisa konika po machine nanga o eza mukie. Donc na osalela na ocha ndambu kokate ke ekota nyonso mbala moko na ocha ndambu ti na ko silisa. Voilà oyo eza pe coffee grader. Donc so continue na Amazon ezebele ba marque ebele ba prix ebele ça dépend ya ba prix ya ndenge na ndenge ba qualité ya ndenge na ndenge ba marque ndenge na ndenge ezo dépendre pe na makoki na yo. Voilà. C'est ça donc okeka ata na Amazon ou bien okeka na Google o taper coffee grader et ko bima wana uponi oyo osepeli nango. Et voilà awa to silisi sikoyo to sisi konika ai na biso tozo ça la passoire pour na to longola moi balobani bantenge moi banginja moi ba donc c'est ça tozo longola yango. Et voilà comme ça et ils ont un parfum tchunga biso nyonso toyebi aya pousser ndenge ezalande ebimisaka ntchunga. Donc c'est ça biloko oyo ezalaka ekondaka omona ngo ya msu tango eza nanu eyana na mai nango etuzo omona ngo keze ebele mais tango ekauka komona ngo ekondi.
Et voilà, comme to silis na ai na biso to kozwa yango, to tia yango directement na mulangi pour na to tika ngo libanda bongo te tchunga nango saveur nango continue ko bima. Et o ce que to comme une étape na biso oyo to nika tangawis na biso. Voilà. Donc c'est ça. Au moins que na mona ki na partager na bino yango yo pona makambo itali ndenge nini ya kokausa et na ebite ndeko mususu atunenga question mais so oza na machine oyo ya konika te donc to ça peut pareil na oyo eza tangawisi na biso pe to kolongola misisa po tangawisi vraiment eza na misisa makasi ndeko mo atunenga so na machine ya konika te na osala ndeni na ebite so okosala liboka soko oza na liboka okosala liboka mais ekozwa peut-être temps mois ebele pona ekoma vraiment poussière boy mais soko za machine te méthode mususu oza ko lobake liboka so za liboka osaleli liboka pour à part liboka ou soit machine boy na ebite méthode nini osala pona biloko no ekoma poussière donc soit machine soit liboka donc yango na kaka des méthodes wana ou na koki ko kansa na ebite pona bandeko mususu batala ka so boza na méthode mususu boko ko na biso na se ya commentaire parce que biso nyonso toza wana toye kola tozo sungana tozo bakisa ba un plus na ba vie na biso c'est ça et caméra ezala na buzoba moko donc on a nikaki nanike matungulo autour à liboso ngana kanisa ezo filmer njoka ezo filmer nango te omo buzo ba caméra voilà donc to comme une étape na biso oyo tozo nika matungulu na biso donc c'est ça caméra za buzo ba vraiment voilà et résultat ya bloc na biso ya ngoyo donc eza simple vraiment facile ezo aider biso to bebisa biloko pa matende na lubaki méthode wa ko komisa biloko poussière donc eza ka te ozo sala ngo pono sala mezo aider pe biso moi eza mo otike matungulu moko wana monongo kominde tu bande osala nde tu mwa kolemba okozwa ngo komisa ngo poudre donc poudre voilà oyo eza tangawis na biso ya ngoyo. Donc c'est ça bon moni pe na komi déjà wana pour ne faciliter nga po biloko ya konika oyo soko ozo chaba lay beauté et comment que et comment peut-être un sou pour reconnaître on boye na misu et ba te so za biloko ebele au moins un sou pour reconnaître on na misu boye ba te au moins que au fungola oyo ka solo nango donc il faut toujours ko tia ngo ba label so sala ba biloko boye ebele o eza ai na biso pe ya poussière au moni on na tie wana et oyo eza oignon na biso to mona na sala ki oignon ya rouge mais comme oignon ya rouge nanda ko isila ki na tikalka na oya pembe oyo c'est pour cela na présenter yango na cheka wana pona toyeba ki oyo nde oignon mais na tout mona ki biso nyonso ki ezaki oignon ya rouge mais tant na sili saki vidéo oignon en rouge et c'est là qui déjà donc c'est ça la famille merci beaucoup na bino nyonso nzamba pambola bino ko mingi koleka ko bo santé ko aimer vidéo ko bo santé ko commenter ko bo santé ko partager nzambe la lola amona bino donc kabola vidéo bande ko soupe ba yekola o azana ngo besoin ayekola merci na bino nyonso to kutani na mbala ya sima bye bye.